babanda koloba papa wana a décevoir biso to banzaki ya kolobelo ko moko boye azali koyebisa biso ti le 5 décembre bandeko eloko moko salamité tolembi ye batu balobi babambi mabanga mais biso bandeko tozali kotuna batu balembi babambi mabanga. Alors papa na biso Honoré Ngwanda ye azali na mbongo ebele. Mbongo ya papa Honoré Ngwanda ezali mbongo ya batata na biso o basalaki na kati na Congo, ezali mbongo na biso oyo ye ayiba asomba bandako ebele yango alingi ko contribuer ata mbongo na ye na liti te. Honoré Ngwanda mbongo oyo azana yango ezali mbongo asana motoki na ete, ezali ya makila ya bana Congo, ezali ya pasi ya bana Congo. Mbongo wana aucun jour ke Honoré Ngwanda azwa mbongo na ye atie alobike bozwa mbongo oyo tosomba minduki, me azali kotinda batu baya kosenga ba Congolais mbongo, tandis que ye deja sa yiba ba mbongo na biso oyo batata na biso oyo basala bakosa bango batortira bango aye kosenga lisusu biso bana mbongo na kati na diaspora poto pesa ye akende kobunda. Alors mingi bapesa ba mbongo epa ya bato ya Pariko, bapesa na ba radio ya Pariko ti lelo bandeko bitumba yango naza koyeba te. Bitumba ezali te okoyoka bato ya Pariko bofanda kaleme papa na biso Honoré Ngwanda zana se ya mai, papa na biso azana sefa, papa na biso azabona bwe lokuta na lokuta. Alors tolingi bato ya Pariko boya kotalisa biso leti na bino ezali ya kokosaka peuple congolais ke tokomi deja na kati na Kinshasa, tozali deja na Congo Brazzaville, tozali deja basoda na biso bazali bino batu oyo bazali na basoda, mais pona nini basoda na bino basalaka action te na Kinshasa bozali kotinda Etienne Tshisekedi aloba kaka parole ke peuple et ça la marche, peuple est révolté. Comme ça, bino bolingi, baboma ba Congolais bandeko na biso, a Pariko bino bofandi, bolia kambongo ya gouvernement, ceux qui peut bosala ya gouvernement ya Kabila, ceux qui peut nini, bosala ke lokote. Bandanga na yeba papa Honoré Ngwanda zana mbongo ebele, azana ba relation ebele, azali na souci ya Congo te. Azana souci ya Congo te, azali ko freiner liti ya Congo. Na mbongo oyo papa na biso Honoré Ngwanda azali na yango, akoki ko senga Congolais mbongo te. Akoki ko senga Congolais mbongo te, mbongo oyo azali na yango, akoki ye moko ko sala makambo nyonso tu mpe na ba soda pe ko yebisa batu bakota. Alors papa na biso Honoré Ngwanda, mbongo na yo otie wapi? Ozali wapi? Tshisekedi na terrain. Tshisekedi azana kati na terrain. Abongo yo ozali wapi? Action moko esala makana Kinshasa te. Soki lelo boyoki muyibi moko ayiba ina Kinshasa beti masasi kaka oyoka batu ba récupérer. Batu ba récupérer. Masasi kaka soki betami na Kinshasa okoyoka mbala moko na site ya Pariko. Ah vraiment to raté. Lokola Congolais azalaka nde na mayele mingi te, azali kolanda ba radio ya lokuta, esika baza kokosa bango, balobi ke tokomi déjà prêt, mwana wana kokima, esi tokangi ye, tozali vraiment prêt. Congolais aza kolanda lokuta. Oyo Honoré Ngwanda azali kokosa batu na kati na diaspora, pe batu bazali kobima, ba combattant bazali kobima, soit disant que batu ya Honoré Ngwanda asala combattant na kati na poto te. Honoré Ngwanda abundaka na yete, aza kolalisa peuple congolais pongi. Bandeko soki bozeli na Pariko ke Honoré Ngwanda azwa pouvoir akoma président de la République, akokoma kate ata mokolo moko, parce que ba pacte o ba signa na Mobutu, ba signa déjà ba pacte belé bango na ba kengo wa dondo, ba mokolo ampombo, ba tuwana nyoso tu ba signa ba pacte jamais ba kokoma président na kati na mboka wana, pamba te ba liaka na diable, ba melaka na diable. Yango omoni ke mboka ya Congo, peuple congolais za ko comprendre te. Au lieu ko puye mutu moko oyo azana kati na terrain, biso nyos to sangana to zala na ye, mais tozali ko mona
batu oya pariko soki ba fingi soki ba simbi papa Etienne Tshisekedi na kofinga bon bolobi papa na biso Etienne Tshisekedi apesi discours bino bolobi mabe alors ba discours boni oyo papa Honoré Ngwanda ayaka nango na kati na diaspora ba discours na yebo yebisa biso wapi oyo etelemisa Congo wapi oyo elongola Kabila. Alors entre Honoré Ngwanda na Etienne Tshisekedi nani azali kobunda ya solo pamba te tomoni ke batu balobi Honoré Ngwanda za na se ya mai peut-être oxygène esili Honoré Ngwanda abombami oxygène ezali ou bien ezali te. Est-ce que bitumba oyo peuple congolais 2011 oyo Honoré Ngwanda na pariko ba ko continuer toujours na lokuta ya kokosaka ba congolais pe ya kosengaka ba mbongo na kati na diaspora congolais bo contribuer ba mbongo tokene ko bunda telongola mopaya ebele ba mbongo boyiba na kati na mboka ya Congo Congolais lisusu na kati na diaspora oyo bokonzaki batata na bango na bamama na bango na kati na politique na bino wana basangisa lisusu mbongo na bango pona kopesa bino bomela bango bolia bambongo na bango bozali kosala eloko moko te lelo esengeli toyeba makambo ya pariko na banzi papa na biso Wari Matingo atalisaki biso bien na émission oyo elekanaki alobi ke apariko esalaka na yango eloko moko te parce que boyebi bandeko Wari Matingo azali moto ya pariko oyo lelo kuna na kati na pariko pesaki mwa mobulu vraiment na kati na pariko na banzi na banzi papa na biso Wari Matingo ye alobaki makambo nyosu tu o etali a pariko pe a démontrer ki bino noir sur blanc makambo o ezali koleka na kati na pariko libération moko ezali te kaka mensonge na mensonge ye atalisaki biso malamu na kati na pariko. Alors na yebite na yebite bandeko esika o tosali kolobake masolo oyo lelo esengeli tobetango na kimia nyonso tu peuple congolais to comprendre ce qui a pariko bazali kokosa biso babundaka te kokosaka na radio na bango lokuta tokomi déjà côté boye ba lieutenant ba bima ya bambisi ya mai ba lieutenant ba colonel ba bima ya bazamba ba général ba bima ya bandeke na ba forme tout batu ba bima est-ce que ba bima wana pona ko sikola Congo ou bien pona ko sala ba aventure na bango un général un major lieutenant colonel yoka ba kombo général Mungusu na se mai esika Honoré Ngwanda zali lieutenant colonel Mboto na se mai bazaka kuna Ajida Malangwa bazaka na se mai bandeko bakoti na zamba major Ngubu Ajida nani Giraffe bakombo bazui yangwana ya bandeke bazui ya zamba bazui ya se ya mai bazui me ya se ya mai bazali kosala nini lelo bandeko toyeba apariko elali kaka kofinga Tshisekedi ou bien apariko pe telemi ezobundela mboka jusqu'à quand peuple congolais tokotika la kaka toujours na lokuta bakosi biso trop c'est trop batu mingi na kati na diaspora si balembi na bango makambo ya mboka oya Congo balembi bazui ba promesse ebele ya Honoré Ngwanda na lokuta na ye na parti politique na ye na bato basalela ke ba publicité bazui ba promesse ebele mbulu yo mama ezali mibali boni na kati na bandako na bango babundi na basi bapanzi ba ordinateur mabale kufi likambu ya mboka ya Congo oyo mobale yebisi mwasi na ya ntuka mbulu yo président na biso yebisi biso mbula oyo vraiment batu bazana se makambo ke beta mama lobi bon likambu te to tia mbongo na biso anje to bundela mboka mupaya alongwa mobala tie mbongo anje kokende ba manifestation ba nini mama na ngai 2 ans 3 ans 4 ans et loko moko te lukuta na lokuta 5 ans 6 ans 7 ans tozo kende Kabila kokisi 10 ans yango yazo kokende anniversaire na ye ezali kala mingi te na stade anniversaire ya Kabila soki na juin le 5 juin na kati ya stade Kambanyola aza ko fete kitoko basi batali balobi ba papa litso bino bozali ko kende zali lokuta batu wana bazali ko kosa bino to mona ki bato ebele to kokende ko sikola lobby to kokoma juin te juillet te
batu ya honore ngwanda to batu ya bilamba makasi alors tolingi toyeba baza ko bunda to baza ko distraire peuple congolais. Ya solo bandeko to fungoli lin na biso na masolo ya mpoko malelo na masolo ya mpoko malelo to yamba nalo mama na biso mise na banzi olandi biso na bokebi lin na biso ezali ko fungwama. Est-ce mituna na biso ezali na yango ezali ngo très simple na mituna na biso apareko eza nini honore ngwanda ozali wapi ozali wapi bando kota na se ya mai oxygène esili to esili te mais pona ko finga tienti sekedi oh ya bo finga na bino alors bitumba oyo nani azako bunda nani azako distraire peuple congolais mama na biso mise malobe pesa mepa epai na yo eboto papa desve eboto na yo merci eboto na yo mama ba biso ebele papa ono pambuna mama Nicoline ya bino eboto pe ya bino yango wana papa Veron na moni yo na mama Pelagie ya bino ebele lisusu papa desve lisolo oyo ya pareko oyo ngai en tout cas ezala makambo mingi na considéraka na kati ya lutte ya Congo lutte ya délivrance ya Congo ezala makambo musu na koma ko comprendre batu mususu babundela Congo kaka po ba justifier présence na bango na Belgique donc ezala bato mususu babimisa kombo ya Congo liboso ya ya bomo ina bango na kati ya bamboka oyo ya poto po bazwa mikanda po mondele asalisa bango po ba justifier peut-être la miso ya ba Congolais la ndenge ya soni po na ba oyo basalaka na gouvernement oyo ekundaka bato gouvernement oyo epesaka bato droit ya parole te na kati ya Kisasa obiso nyonso toyebi ba oyo basalaka na kati ya gouvernement wana na liboso ya ba peuple congolais bazaka na soni babangaka ba règlement de compte babangaka makambo ebele oyo bango basala ekozongela bango ou bien peuple akosilikela ka bango bamoni que non ceux qui tozongi kuna na kombo ya Congo te tozongi kaka pamba bopo babundelaka en fait ba bien na bango matériel ba pango na bango bambongo na bango ekangama kuna tout ça yango babundelaka mingi eza pona bongo mais siko il fallait siko ba utiliser kombo ya Congo po ceux qui baptiser kombo ya Congo te ekozala pasi bazonga kuna bafanda na kimia na kati ya peuple congolais po bango ba yebi ndenge ezali pour bazala ba compte à rendre en fait ebele mais comme bidon bolobi ba musu asengi ba pardon OK ça va asengi na pardon mais tant yo kei oke bundela Congo yebisi baninga ke yo koti na se ya mai mais papa ngai na ndenge na nga na yebeli mai ezalaka na milimo nango ezalaka kuna na kati bon milimo nga na yebi ya mai ezali bangando bangubu bambisi ya ndenge ya ndenge nyonso biso toyebi bambisi na papa Veron pe akokoye bambisi mususu nga na yebi te nde na yebi mokili ya mai ezalaka mokili ya banyama ya bambisi ya babiloko ya ndenge na ndenge mais moto na se ya mai en tout cas papa ata mondele aza komeka me azokoka kaka te atongi basous-marin asali boye me eza kaka pasi mokili ya mai kuna na se kuna eza mpona moto kovivre te po moto asalama mpenza po avivre nde na likolo mbisi ya mai nde ezali nyama oyo moto aliaka po atonga nzoto na ye sikoyo papa pontu na yo zotuna wana nga pe nazozela na yo kape ta mosusu moto nga koyokela biso mawa bato ya kuta ya bango ya apareko wana baya ko expliquer biso mai wana ya koti azobima kaka te po mai soko ke kosukola moko fo bima oyo ko sa mopepe libanda ata bambisi bapema bayaka ko sa mopepe libanda mais tozo akota ba de bakota ki mai wana depuis akota ki mai akufi pe na mai te po mai ezaka soko akufi na kati akobwaka yo libanda akufi pe kuna te azo ya ko sa pe mopepe na libanda te ala ko se décider pe ko ya kotala biso na libanda te botolo basiko nini po peut-être mutu to ayebi ba information wana aya ko yebisa biso likambango ezali boni nazongisi ma papa DSV. Merci mama na biso nabanzi o lobby eloko moko vraiment oyo et tout ngai malamu vraiment batu misusu bazali na bango bundela mboka te ya solo mama ezali kaka po batu bayeba na kati na Kinshasa lokola salaki mabe tika na lobaka kaka na kombo ya Congo mena kobunda na ngai te
po soki basikoli mboka na moto oyo akowita na gauche so na